L'Agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles, contactez-nous au plus 243 85 27 79 630. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa, une concession, un bureau et un appartement à vendre ou à louer, contactez-nous au plus 243 85 27 79 630. La CPS SARL est la première société et grand réseau. Oji mamacita, tu tentes de qui de moi de nous pour t'acheter des cimasa. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plan ensemble j't'ai dit je t'aime à travers le milinga. Oji mamacita, tu tentes de qui de moi de nous pour t'acheter des cimasa. Oji mamacita, en plan ensemble j't'ai dit je t'aime à travers le milinga. Quand je pense à toi, je suis pas allé, je suis BG encore. Tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la rue, je deviens rage. Quand je suis dans le Mbote libota na ngai mbote na bino esengo mingi ya ko présenter bino ndako kitoko oyo ndako sika ndako etongami na ba norme ndako etongami avec ingénieur etongami vraiment na ba norme ya bien. Donc lupango oyo tala ndenge lupango eza propre tala ndenge ndako etongami bon toki nanu libanda na balabala bon tozonga. Voilà, donc awa toza na commune en Sélé na quartier Canada. Donc au bomona oza prince ya Union européenne o euti na Macadam ti Union européenne. Donc toko ta venu oza en face na biso. Donc a toi na 4 avenue bomona ki to laxi Macadam avenue to koti yango avenue ya monene. Donc to na commune ya Ntsele na Arrêt Plaza au koti prince o ekotara na Union européenne. Donc prince o bomona ki ba moto ele kaona yango de prince Union européenne. Donc avenue monene. Donc le pango eza à quelques minutes na Macadam. Le pango yango da na droite na biso to komi donc to tamboli kutu mingi te. Donc le pango yango da to komi na droite na biso awa. Donc na ndenga libanda to mona déjà sentiment ya okota na kati ya lupango pour na représenter lupango. Mais ndenge to lobara toujours que non tozocha mapango ya batu teke par sentiment. Donc tozocha parce que propriétaire azana posa ya mbongo et puis ache lupango na ye na marché. Donc c'est un peu ça. Surtout teka lupango a ba problème te. Donc propriétaire ye moko a teka lupango na ye. Bon ato na kati ya lupango. Tala niveau lupango eza soin, tala niveau lupango etongameli na ndenge ya propriété. Bon tom tala nanu stricti botozonga. Voilà, donc awa to bandis kokolo ba mondambu. Donc lupango to yo tala yango. Lupango oyo eza 15 mètres x 20. 300 mètres carrés. A to mona deux entrées. Donc oyo eza appartement ya liboso. Eza na deux appartements jumelés. Il y a deux chambres, salon, cuisine, deux salles de bain, deux chambres, salon, cuisine, deux salles de bain. Donc porte automoni awa eza il y a liboso, eza deux chambres, salon, cuisine, deux salles de bain. Et puis donc à tozongi nan awa yango oyo eza entrée, il y a appartement, il y a liboso, donc deux chambres, salon, cuisine, deux salles de bain. Et kaboni ba quelque part abomona installation, il y a ba mai, bomona niveau peinture et chami na ndenge ya propriété. Et puis awa to na deuxième appartement, yango na suka awa eza jumelé, donc deux chambres, salon, cuisine, deux salles de bain. Donc wana to kita bongo to kota skona banda ko tozwa idée. Il y a bakati ya appartement ndenge ezali parce que balobara libanda eza kati te kati eza libanda te tout apina na kati. Voilà, donc a to kotina salon ba yebisaki biso déjà que bandako oyo eza presque fini et lo retikali ezala kaka bacha ba carreau na se. Donc staff likolo bomoni déjà ezali otona salon monene. Donc salon moko ya munene ko tia ba canapé o tia ba armoire ma mto ko vanda kitoko. Donc awa eloko etikala ka ezalaki ba carreau mais déjà commande ya ba carreau et salamaki et yaki pe déjà mais comme nous parlons de kama donc comprenez notre émotion. Moi to continuer mi salé zati. Donc bomoni salon salle à manger et puis awa to na cuisine.
cuisine yango ba chambre to relaxa te pour na ko garder intimité ya batu parce que ba o baza ba locataire baza ko foutela ba louer donc au salle à manger puis bomoni cuisine salon ndenge za consistant pour na ko classer ba écran tout ça donc ndaku eza kitoko makasi eza très propre donc ceux qui a elo etika les ara carreaux to check carreau en tout cas betalala donc toi na deux appartements déjà propre tout maintenant libanda lupango bomona sur libanda voilà donc awa libanda yango yo donc libanda yango yo totali 4 ndako totali lupango ndenge ezali na lobeza 15 mètres sur 25 ils en a moins quelques misala donc il y a carreau kaka mais courant mai betalala donc courant mai betalala marambutu eza kitoko donc automatique likolo ndeto yokana déjà que non et dit à chaque fois faut la sarabiso structure quartier ndenge ezali tala tol oyo bauti ko beta kala mingi te bomoni nde ebi masika donc eza mai sika donc eza ba tol sika o ba uti ko beta donc eza ndako moko tongami récemment et uti ko sila kala mingi te donc pas même quelques mois de sili mais l'homme propose d'y dispose le pan ezote kama ndenge ezaboui donc talaka iloko kitoko ndenge ezaboui ndeto to la sabino quartier en attendant bo tala quartier to beta masolo prix donc ndako oyo eza ndako moko soki to sombi yango à part carreau donc à part carreau musalo saléate parce que bacheli au pavé bacheli au pelouse bacheli au peinture batongeli yo babeteli au tola sika donc bacheli au nyonso bacheli au courant bacheli au mai donc bomona quartier ndenge ezali eza ba quartier moko na ebiso dans une année 2 ans to beta masolo mususu to bossa na ke non to monaki le pang mo ezaki na te ba pang nyonso eza awa bomona ki eza clôturé bien ba portail donc c'est que eza déjà acheté ko na on déjà ba somba et lo etikaka peut-être mo ba construction mais toza à 3 minutes ya macadam donc biloko somba yango 15 mètres x 20 ba che yango $65,000 légèrement négociable donc un enrobi légèrement c'est que légèrement négociable donc bomona stema ya ndako quartier mobimba ndenge ezali donc tala ndako ndenge ezali donc ndako ya lokwa ba déposer bah bon revandi donc palais yango yo $65,000 légèrement négociable donc wana to l'accesco quartier parce que total na kati ndako totali lupango ndenge ezali totali maramnyonso ndenge ezali na kati parcelle ndenge ezali ale to l'accesco quartier donc au bomona avenue za munene tala avenue za plus de 5 mètres donc avenue za munene au boyo 40 ntele yango dans la droite na biso bomona mutuke ebina makadam elinko lobaga lupango aza avec donc na avenue parallèle na makadam donc ko peta pam aux amobimba na makadam donc $65,000 légèrement négociable. Aujourd'hui, des appartements jumelés, il y a des chambres, salon, cuisine, des salles de bain. Bakaro déjà, je crois que Zoya. Donc, soyez dans Basungi, Toye Barandi, Toro Solo là. Vous en avez pour ça, Bachelo, Osomba, Bakaro et Yoka Ande Makambo. Donc, bonne chance à tout le monde. Naba Oba vous a intéressé. $65,000 à discuter. Légèrement. La commune, il y a télé. Arrêt Plaza Prince Union Européenne à 3 minutes, il y a Macadam. Bonne chance à tout le monde. Merci beaucoup. Bye bye. Oji mamacita, tu es tant de qui de moi de nous pour toi je t'ai redessi massa. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plan ensemble je t'ai dit je t'aime à travers le Milinga. Oji mamacita, tu es tant de qui de moi de nous pour toi je t'ai redessi massa. Oji mamacita, en plan ensemble je t'ai dit je t'aime à travers le Milinga. Quand je pense à toi je suis pas allé, je suis BG encore. Tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la rue, je deviens rail. Quand je suis dans le bloc, bébé veut que je pêche. Oji mamacita, tu es bande de qui de moi de nous pour toi je t'ai redessi.